parle tambo congolais, ok parle tambo. Ok parle tambo congolais, ok parle tambo congolais. Dede, on ne sait pas où l'on va couper. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, sorry. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà votre maman qui bambote ebele bisika biso bizubino. Nzamba lola ayeba ko pambola bino bandeko na ngai bisika bizubino vraiment ba boboto bondeko et puis ba shalom bandeko na nga ba shalom ba bonsoir ba bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Tobo sanipete ba salam alaikum na bandeko na biso ya ba musulman. Vraiment bandeko na ngai toye na lombango to solola to la musa conscience ndenge kaka to la musa conscience bandeko na nga boza na se ya sous les baoba bino mo boyebi na se ya sous les baoba moi kopo ati kopo a café tokos elekaka nango na ndenge mokete nayebisaka bino na ntango nyonso kotala la danoise te soki oza na kopo ati te moi kopo a café te mai te sino te okoyoka ngai makolo likolo mutu na se. Mais soki oza na kopo na yo ya mai vraiment ekosala bien, pourquoi pas belaise au tchepe ba glaçon et les kakanango vin rouge vin blanc. Gros bisous et les kaka tokos bande konanga yi kaka ndenge bomeseli ndenge kaka titre epesi bino toye to solola lisolo oyo eza lisolo moko compliqué, lisolo moko ya mystique, lisolo moko ya pasi, lisolo moko esali ke mama na biso lelo azwa décision alobi ki ye akotika la susu kobala te na se ya mokili oyo. Vraiment bandeko na nga eza pe péché te, eza pe lisumu te. Balobi te ke soki obali te nde okomona lola te te. Libala ekotisaka bato na lola te, mais eza nde eloko ekotisaka bato na lola ezali kondima na yo. Voilà, mais bino mo boyebi kaka nde tolobaka solitude pe na se ya mabe, na se ya mokili oyo eza pe mabe makasi. Yango na bengaka bino ntango nyonso oyo aza na solitude, oza na libala te, oza na besoin ya libala, yaka na lombango mingi obenga mama leki la danoise na 0044 74 59 62 52 17 oya kozwa libala ya bien. Sans tarder tokota na lisolo ya lelo oyo etali mama na biso abali nyoka, abali nguma, abalaki pena nguma, mama abali nguma. Ezali te ke akei koluka yango na nzela nini non, mais abali nguma na nzela ya église. Alors bandeko na biso boza na bokebi nyonso bolanda mama na biso avandi na mboka ya France, na précisément na Lille, na France na Lille. Kuna nazali pe na ba oyo yanga balandaka ngai, nazali na bato ebele ya Lille balandaka nga pe balingaka la danoise. Vraiment bambote ebele ba gros bisous na bato nyonso ya Lille. Lille ezali ville oyo ezali frontière na Belgique, voilà. Donc kuna vraiment na Lille naza na bandeko ebele yango na pesi mbote pe naza na grande sœur na ngai propre ye pa azali kuna na Lille bambote ebele, Marie-Josée Banza bambote ebele na mobali na ye papa Guy Kivuvu, voilà, bien signé bino moko boyebi Kivuvu papa Guy bambote ebele na bosanité oya biso pe ya mobali azoya na moto makasi kuna na kati ya Lille ye vraiment na kombo ya Carle Kivuvu, en tout cas ba bonne chance esika ozali nzambe apambola yo vraiment ba candidature na yo na kati ya Lille bato ba voter yo na ndenge ya mukete. Bandeko na ngai tokoti na lisolo na biso kaka ndenge tokendaka nango conseil muke lisolo biso totambola nango ka ndenge wana. Donc ndeko mama abali nguma ya munene penza bandeko na ngai nguma abali nguma ayebaki te ezalaki ndenge nini ndeko mama abengi ndeko na biso mama azali métisse, mama na biso aza métisse, aza bino mo boyebi ba métisse bazaka basi moko bato nyonso balingaka kobala bango et puis batulaka te ebele ma ya ba métisse soki baye bazoka libala na bango na pete nyonso to. Alors pona bandeko na biso mingi mibali bazalaka moi na faiblesse ya poso ya lopembe quoi. Donc voilà, ndeko mama abotaka déjà bana na ye na mobali mususu, mobali oyo asalaka ke yende amemaka ye pe na mboka ya poto
pour na maman na biso bien sûr aza métis mais azalaka na ye kovanda na Angola bino mo boyebi ba métis na mboka Angola baza bebo bebo bebo. Alors ndeko mama bamemaki ye baye na ye na mboka na France précisément na Lille eye kosalaka libala wana esimbaki te babotaki mpe bana na bango bana mpe lelo baza kamwa ya kokola ntango libala esimbi te mama na biso alobi vraiment alobi asalaki nyonso tu alobi ke malgré balobaka bamétis bazali basi ya ndumba mais ye en tout cas atikala kosala kindumba te et puis alobaka ke il faut vraiment asala tout race na bango balongola yango ndenge bato balobaka ke bamétis bazalaka bandumba. Alors avandaki bien na libala na ye mais mobali asali nyonso akei mpe kozula ye susu mbanda ya poso ya moyindo abandi kofinga ye bamétis banunaka noki mama na biso mpe azalaki mwasi moko mwa monene makasi mais lelo azalaka susu monene te nzoto ekita asalisa bino moko boyebi baopération oyo bazali kosala wana mpona kokanga mwa estomac kokanga mwa mitiopo oya monene mingi te. Alors na ntango wana mobali akomi kofinga ye okomi monene makasi osote akei kozula ye mwa mwasi moko ya mwa miss ya mbala oyo mpenza azwili ye bois noir. Alors mama akokaki te tala kaka bombanda esimbaka na poto te libala ekufaki. Alors ntango libala ekufi ye akoti na ye na église moko wana kaka na kati ya Lille wana bino moko boyebi mpona respect ya bapasteur na biso ya bato nyonso balandaka na kotanga nkombo ya église te bolimbisa ngai. Alors abandi kosambela na kati ya église wana amipesaki mpenza mobimba na ye corps en kutu avant église wana bazwa esika babandaki mpenza kosambela na ndako ya mama na biso bazali kosambela kuna ebandaki lokwa mwa selile na nde bino mo boyebi kaka lobi bato baza komata eye kosalaki mama na biso mpe baye kozwa place batie bambongo na bango batie nyonso bakoki kotya mpona ke likambo wana ekende malamu mingi. Alors bazwi mpe sale kaka ndenge ezalaki paster azoyebisa ye mais non mama il faut kaka obala okoki kotikala boye te ozali nanu mama mpe azalaki na age wana bakabwani na mobali ezalaki kaka ba 30 ba 38 ans ba 41 ans ba age moko kaka wana kaka entre 38 ans ba 41 ans ba biloko moko bongo alobi okoki kotikala bongo te yo oyebi te vi nini nzambe apesa yo donc il faut obala kaka. Bandeko na ngai ka ndenge ezalaka bava na église bino moko mpe ka boyebi baéglise oyo tokendaka en tout cas bandeko na nga samedi tokota na mwa conseil tosololaki yango mpe na babama ebele balobi la danoise tozali kokumisa nzambe tozali kosanzola nzambe mais soki okei na église kaka mpona ke olobaki ntango so kuna nakozwa mobali ya bien mobali yake kuna nakozwa mwasi ya bien baéglise mingi tozokende okuta kaka bato nyonso baza bamarie omona kaka basi bayaka na mibali na bango en tout cas surtout bafemme sele ebele soki bakei na église loba okei koluka bokonzi na likolo mais soki okei koluka libala mingi na église ezozwa bate bato ebele bazwa na église baza déjà na mibali na bango na bazoyaka na bana na bango. Alors bafemme sele bazotikalaka bafemme sele 15 ans 10 ans 12 ans 5 ans kozalaka na église mobali aza te yango wana nabengaka bino nalobi mama leki na bino Naomi de la presse la danoise oyo asalaka ke bozwa mibali ya tokos bozwa basi ya bien je suis là bobenga ebele n'hésitez même pas appelle la danoise site na bino eza original okozwa mobali ya bien vraiment oyo kovanda na ye bambula na bambula mama leki akendelaka masolo na ye kaka bongo lisolo moke conseil ebele. Alors oye kosala ke paster asololi na mama alobi mama nazali na mobali na nga mobali moko boye ayaka na ye kosambela awa te bolanda na bokebi nyonso botala place makambo ebandi kokende na mbongo wana koma paster abenga yo ayebi soki nazali na collègue na nga nazali na camarade na nga nazali na connaissance na nga oyo ayaka na ye kutu na église awa te me toyebani na biso na bandenge na biso moko boye azoluka mwasi vraiment ntango atalaki bavideo na biso église atunaki nga ndenge nini mama mundele oyo nayebisaki eke mama na biso azali célibataire aza na ye na mobali te. Alors bandeko na nga toboyi te ere moko tokotaka mpe na bible normalement bapaster na biso bateyaka
makomi na ndenge moko ekoki parce que Bible ezoloba na biso ki soki mwasi oyo abomi libala normalement azali na droit ya kobala lisusu te ti mokolo molongani na ye akokufa. Wana c'est la Bible oyo bapaster bateyaka, mais toyebi ke Nzambe apesa biso ekomi kaka par la grâce. Grâce eloko nyonso komi tout est grâce, tout est grâce. Alors c'est ça yango ezosala ke bato bazo kobala. Alors ndeko mwasi tangu pasteur alakisi ye asololi na ye vraiment lokola azaki na confiance ya pasteur na ye, puis boyebi ke leur église ebandaka vraiment na ndako na ye yende moto andimaka a disposer parce que pasteur azaki tellement na bana ebele, alors ye azaki na bana mingi te, puis azaki na ndako monene, salon ya monene, en tout cas atiaka salon na ye Angers, bato bandako kokutana kuna ba 2 fois par semaine, ba 3 fois par semaine, na fin ya mois ba veiller et bande koleka na ndako na ye. Alors alobi non pasteur en tout cas kokopesa ngai mutu ya mabete, et puis pasteur alobi mama kobanga te biso vraiment na église tokozwa vraiment mariage na en charge, en tout cas parce que osali mingi pona église oyo etelema lelo. Alors ndeko mwasi monaki mobali wana bakutanaki na ye basolaki nzoka nde mobali wana azali moto ya mokili te, azali nguma bandeko na ngai, nguma oyo babengi boa nguma bandeko tambo na mokili omona makambo yango bandeko na nga tango ozokende kosambela, tango ozwi décision na vie na yo ke ngai na kobala lisusu te, tango yo omoni ke lobi ke lelo nalingi nakota na domaine ya mariage, kende pa ya Nzambe, fukama loba Nzambe limbisa ngai ndenge nalobaka ke na kobala lisusu te, lelo mpenza na epai na yo opesa ngai mobali oyanga parce que namoni kaka lobi ke ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Tala na ba circonstance boye, tala na makambo boye, banda kosala susu repentance. Ezali te ke ososengaki Nzambe nga na kobala lisusu te, Nzambe asa komi na liste kuna ke mama Solange akobala lisusu te. Donc mobali nyonso oyo kokutana na ye akowute pa ya Nzambe te, yo so lobi ke nga na kobota na nga lisusu te. Sikoyo lelo le kolobi ke nalingi na bota foko senga na Nzambe, Nzambe limbisanga nalobaka ke na kobota lisusu te, mais namoni ke mabota yo nde opesaka. Lelo nayoki posa na bakisa bana na ngai nazanga nga pembeni awa nido aldi ezangi te, lidel eza nango, bakushe ya eza nango, eloko moko ezangi te, na mokili abondance pona ni na bota te. Nzambe zongisela nga mabota na nga, bano nga na kobota bauta epai na yo na kombo na Yesu, amen. Nzambe akozongisela mabota, mais tango yo ozoko agire nga na kobota lisusu te, nga na lingi lisusu te, ale tango okoma ke o nayoki susu bien mobali moko asiko ozwi ye asengi bana yo kuna ke ozwi okezwa zemi okobota bana moko bakozala ya Nzambe te mpona kote Nzambe asi atiaki barrière. Alors toyeba makambo nyonso tolobaka. En tout cas ndeko mama alobi la danoise ka sikoyo nakomi koyeba ke nasaka repentance wana te parce que na banda koloba ngo mingi nga na obala lisusu te, nga vraiment Nzambe kanga kote kobala na boyi na bokola ka bana na ngai bandeko ndeko na biso azwi mobali, nzoka mobali na monde physique boye mobali bandeko nde totambolaka boye, toza na ba monde physique na monde spirituel. Monde ola biso biso na biyo nanga ozolanda nga tomonaka te, mais toza na bato biso bomona na mokili bazoleka pe na ba télévision, bazosala pe ba émission, baza pe koloba, baza pe kokende, baza pe koteya, boza pe na ba collègue musu na musala bandeko nanga nzoka nde ba collègue musu po sala na bango baza bato ya monde oyo te, bayaka na bango kaka koya mais baza bato ya monde te. Alors faut tosalaka attention yango wana tozalaka na bonzambe, kobima na yo bonzambe, kotambola no na bonzambe, nyonso tosalaka ngo na bonzambe, sino te ezali pasi na mawa. Alors ndeko mwasi tanga azwi mobali wana toyebi te, alobi la danse na yebi te soki pasteur ayebaki ke mobali wana azali nguma, azali mutu te mais azali nguma. Alobi le nakutaki na mobali wana nazomona ye mais omona ka mobali yango pe koningana. Donc batiki moko kaka mutu mona mko ati mutu boye mususu donc mais tel azaki pe na beauté, azaki na costaud, azaki pe na mbongo na ye. Alobi en tout cas nga pe encore biso pe alobi alobi na mobali pe mbongo boye
donc mbongo déjà kaka koyebaka so moto na mbongo esokolaka dia loposo na kuta osaleli mbongo yango te esengwana kaka mobali na ngai na mbongo esengwana kaka mobali nalinga mobali na ngai ya kitoko esengwana kaka nazwi mpe mobali onga nalinga ya costo mobali ya boye bandeko epesaka déjà monaka mpo na yo ebandi obonga ebandi opeso déjà mwa kimia na motema wana donc esalaka déjà tokos na ndenge moke te donc mama sepeli mobali pa ye wana en tout cas ici pasteur bon ndeni mobali yango opesi ngai yo lobi ke alinga na ye ba prière te bosolola kaka bite me kasi na nzela na yo okomemeka na losambo mais en tout cas mobali yango azoba nga na yebani na pasteur na bino biso toyebani na bacope na biso mo tosalaka azoyebise mpenza boke bango na pasteur babetaka bacope mais lobi mele de nos demande mpe kocomprendre te alors que déjà bamo wana bacope wana telango kaka na pasteur eza déjà eloko moko ya crédibilité te oyo tobeta na biso bacope toyebani tomonana na biso na bamonde na biso abandi mpe koemploye mingi mo wana tomonana na biso na bamonde na biso mais ye mpe abandi koyeba te monde yango monde ne abisi ko ntango balingani en tout cas makambo nyonso ebisaki mobali talaka nga nasambelaka tokoki kosangisa nzoto avant mariage te alobi la danoise nyonso mobali andimaki alobi nakei mpe ti komona mpe place mobali avandaka mpe nabandi kokende mpe kuna en tout cas mais donc ndako yango ezalaki nango mpe normal kimia natali mpe bilamba natali na batoilette na vérifie mpo na ebale mosusu mwasi azalaka na ndako wana en tout cas effectivement mwasi azalaka na ndako wana te mais quartier yango ezalaki tellement calme alobi kaka kuna na balili wana kaka mwa ososala lokola neti ozotika balili kaka mwa bakote moko neti ya bavillage boye alobi vraiment ezalaki mpe ndako yango ezalaki kote yango eza mingi bamaison eza kaka bamaison moko isolé donc ndako na yo mwa mabele ndako mosusu alobi atuni abi abi oyebiki eza bacongolais ebele te bavandaka na luxe lokola yo ovandi mpe lokola bamindele abi ngai nabotama awa nakola awa donc vi nange eza awa donc vraiment na s'intégra makasi alobi nakomi kaka na église kopesa batémoignage koyebisa pasteur en tout cas merci pasteur alobi osali mingi mama ifo nzambe afuta yo bandeko na bani nanga koshite ndeko mwasi basali peke nyonso ye kuta oyebisa pasteur abi yo kuta ozobalanga ke yo bokocontribue mpo na libala nanga mbongo mobali nanga aza nango bandeko azangaki eloko te mobali mpe akomi koya mpa na ye mobali amoni mpe bana na ye alobi na ye non ndenge eza wana soki nabali yo na bana na yo bokoya kovanda epa na nga en tout cas ngai talaka bacritère naya na bandako na bino oyo bofutelaka oyo alobi non mais ndeko mama vraiment alobaki problème eza te lokola bandako ezalaka mpasi abengaki bazalaki na bacousine na ye moko boye bazalaki na problème ya ndako ayebisaki bango non bokoya koremplace nga na ndako oyo bofutelaka na se ya kombo na nga en tout cas nalingi na koperdre ndako te soki tonasali ata ba 3 ans namoni ke makambo ezokende yango bien tout bien bongo bokokotisa bapapier so ndenge basalaka bozwa ndako ekoma ya bino soki mpe bokozongisa ndako boluka ndako mosusu eozalaka ya bino bandeko bacousine na ye mpe bandimaki na bango na mobali na ye bazali na mwana bango mpe moko en tout cas bon likambo sikoyo ye komona bi la danoise pa na ye komona bamystique ke mobali oyo aza nguma alobi mobali wana jour sikoyo basali ke bakende na famille ya mwasi donc mobali yango aye nanu na mobali moko boye basali kaka neti bakokana aye kuta yebisi alobi ndeko no mobali bokokana mpa nata oloba oyo bafamille na ye papa na ye akufa mama na ye akufa babotamaka kaka soki bango misato ndeko ne moka mobali bamonanaka rare abandeka koyebiseka bongo me nga mpe nalinga na nga bavi mpenza ya bato te bakamarade na nga mingi ka bacollègue na nga mosala na bacollègue na ngai ya bamonde na biso tozalaka ya bacope na biso entre autres mpe na pasteur alors ndeko mwasi aye plaire baye kobale ayaki na mobali moko basali ka neti bakokana batike banini epuis alobi bon bakipaki te kaka bamabala poto bayebi ke bato mii bazala bango na bandeko te atuka ayaki kaka na pasteur na garçon wana na ye wana ezalaki lokwa kote ya mobali ye mpe azalaki ye bacousine na ye antuka bazali na bango plus au moins kaka ba 9 personnes mokolo ya mariage
oyo basalaka neti kozongisa kopesa badot babiloko malgré facture basalaki yango partir Angola eyaki na famille mobali apesi biloko nyonso bazwi mpe babiloko yango mingi bakangisaki yango batindi yango na Angola mpona nde famille ezali ye mpe bavandi bayebandi kobongama alobi asombi yoko bakitoko mobali mpenza ayebisi ye na libala oyo olingi eloko nini olingi nga nasombela yo abi antuka ngai nalingi mpe analata robe moko ya kitoko tellement mpe mobali oyo bakabwana na ye aza mpe kaka wana mpe kaka na kati ya lile alobi antuka fo mpenza mobali asentir ke non nga mpe na métis totulaka te lobi ke donc asombeli ye robe moko ya bien epuis ya kitoko donc asengaki mpe babiloko basombeli ye eto basui sale paster moto atelemelaki makambo ya sale batele baluki sala bien donc tout baarrange bato ya sécurité bato bakolamba bandeko na ngai bakaka na fete bandeko kaka na lilo wana oyo bayebi alobi la danoise jour ya fete bazokota bamarie bazokota batala ye mwasi ye moko miso ere moko azotala bato alingi atwika miso atomboli likolo kote kiti batielaki bango wana donc alobi na komprena te bato ndenge nini bamona te abila danasi somo kaka kote kiti batieli bango sikoyo na coin wana basalaki lokwa fantaisie moko boye basalaki yango na bafruit batie babanane banene badekore mpenza kitoko epuis décoration wana mobali na ye wana ye moko ayaki na bato wana baye kodekore place wana abike ye ayebani na bato moko badekoraka na bafruit babanane bapomme banini basali neti arbre moko boye ya mélange ya bafruit kitoko mpenza ezalaki wana babaki na suka bato bandoya kozwa ngo lokwa dessert oyo alingaka raisin ozwi oyo olingaka pomme ozwi oyo olingaka boye abi kaka place badekoraki wana na likolo nango sikoyo talaka bakata ya nguma bato kaka na bafeti bandeko soki okomi na feti a partir ya lelo banda kozwa 4 coin ya salle kotala likolo ya salle otali na se otali na gauche abila danoisi nguma bandi alingama motu na ye atia kaka boye aza kotala alobi nga natali bonabi mama nalengi nabila danoisi biloko alibumu elengi tosimbani na mono te nalobi papa tala kuna nguma alobi calme-toi sikoyo soki obangi asaute sikoyo kobanga te abi calme-toi kobunga na ye kaka alobi mama nakokoka te alobi ndenge nini bato bazomona te mobali binga mpe nayebi te ndenge nini bato bazomona te babandi kokende mwasi mal à l'aise nguma kaka kote wana na bapomme wana na banini wana bato bazotia mpenza kate miso ya bato mingi bande kokeka na décoration wana parce que ezalaki décoration moko abila danasi kitoko moko donc bato baye kosala yango fo ezalaka bato ya monde na ye ndenge badekoraki ndenge basalaki boye mati esali etikali mwa moke tutakutu na baplafond batie boye bafeuille epuis na koka na likolo nango wana nguma bandeko na Lille na France bakomi ko bato bazo nzembo wana bazo ya nzambe ya bonzambe wana eza kotoka nzembo ya bonzambe eza kotoka nzembo wana eza kotoka bon balobi non vraiment oyo eza makambo mosusu ale mwasi wana abi te oyo eza makambo mosusu bozela moke bolimbisa mpona azala kimia na batelefone oyo alobi oyo wana eza makambo mosusu mwasi wana avandi nguma azobouge te ayebisi mobali na ye oza sire eza décoration ntango ka alobi moko amoni mpe nguma asali boye asali kwa afungwami neti abandi osaka kofungwama neti abendanaka moke asala lokwa neti abandi okita neti
Moi je suis na gangi. Ngoma ngoma bato nyonso batelemi bopanikete bokeba babengi bapolisi bandeko feti ebebi bato bakimi abila danasi feti wana esimba liso te babengi bato babimi na sali na debandate nguma wana abendani kaka sali kwa abenda na kaboye donc abenda na pusa na mwa moke azotabwaka neti na koni kwa mie bato babandi kokima ye pa kimi mobali wana bato okanga kaka bobanga te gardez-vous silence bo akosala eloko te oh ya kimi alobila dan abi feti donc tokota tolia te alobi feti wana abi bato bayebi na lili polisi akweya na ndenge bato bango bapolisi bazalaka so na bato oyo bakapturaka babiloko bakaptura ye bakapture ye na saki moko monene bakangi balobi me tozokobango mpo bapolisi bazo batala nguma kilo abi me oyo eza nini abila donasi bake na ye bato mosusu basi bakimaki nabika bato bayaka baretard wana donc tokoti su na salle donc bato ya service wana batali balobi ke non eloko eza lisu te bokokozonga na bino bato mosusu basi bakimaki ale bato mosusu bayaki paster abandi koprie apriele salle sikoyo moko abandi kotuna ye paster oyo avant biso tokota priere bandi koprie service intercession ekoti priere na ndenge bato bayaka kaka baretard oyo bazalaka bateti wana batikalaka kaka batikalaki en tout cas fete ezalaki bakomi kotuka kosolola biloko ya kolia ebele masanga ebele bato bazali so mingi te bato bakomi kozwa babiloko bapake na bango babiloko basikre bakomi omema na bandako alobi en tout cas feti ebebaki déjà signe wana ezalaki vraiment bien te abili abake na hotel ndenge ka ezalaki mpe balali mpe na mobali ezalaki kutu mpe première fois sikoyo ye mpenza apasse nuit na mobali basali oyo nyonso ka basala bino mo boyebi na nuit de noces tout en tout cas baye ntina ndenge ezalaki ke ye azongai na ndako na ye epuis mobali azongi mpe pa na ye nde baye kosala sikoyo nde bayokanaki wana bake babalaki mpe na mairie basalaki mpe deya mariage ya mairie nde baye mwasi aye kozwa biloko na bana akei sikoyo kovanda epa mobali bandeko na nga nde place sikoyo makambo eye ndongo ntango akomi kuna epa mobali bavandi eye kosala ke jour mosusu bavandaka mais alobi vraiment abangaka kaka alobi akumaka kobangabanga omo azoloba bongo nzambe nga nazwi libala omona bavoiture mpe eza mwasi yango mpe amemaka akozwa voiture aye na église andebisa paster alobi nga azalaki na vie na ngai ya bien mibandaka na bali mobali oyo bandaka namona nguma wana ti nakoma kaka kobangabanga nabangaka na nga kaka bongo nabangaka ata nabima na mosala na nga na banda osala oyebi ke na mosala nakomi kaka bapongi bien te nakomi na badepression moto abali azalaki na ye abalaki te azalaki na ye bien na vie na ye ya prière ntango abali akomi na badepression alobi la danoise badepression ebandi ngai nakomi na baproblème nozoyeba te nini badepression abili ya badepression wana eye kobanda eye kosala ke avandaka boye akomaka kolala azozwani mpe zemi te azozwa mpe zemi te alobi alokwa mpe nakomi nanga ba 42 ans ta mosusu 43 ans mosusu mpe mabote eboyi koya alobi mokomosuka boye mwana ya mwasi alobi mama nayebi te soki namonaki bien te mais nazo comprendre te namonaki papa bapesa bando bengaka neti papa Albert namoni papa Albert azobima na chambre mbamoka akomi ezalaki mpenza ye après mbona namoni nguma namoni kaka akomi neti nguma après naganga namoni papa Albert azongisi atuli ozobanga nini abi te na comprendre te namoni na neti ntango obimi yo après namoni neti okomi gros neti serpent aseki abi papa Albert aseki abi ma fille kobanga te eza yango eloko te abila danos ntango mwana yebisinga bonga abi non
mobali oyo azali moto ya misala mabe. Ngai mpe nakanga bayika na paster wana. Abi mama, mosusu botika bato bakoma ba paster mibale misato, mwa ba prophète moko mibale bokondana bango te. Mosusu bango baza mieux ke yo kanga maka na paster. Nzoka na mosusu paster yo kanga mina nde ndoki. Nde yenda ko bomisa yo nde akomela yo. Alobi mama nzoka nde tina komaki wana donc molimo nanga, vie nanga, mobali wana azwa bakoma dia ko salela ngo na monde mosusu. Na komaka ba maladie, ba estomac, ba fatigue, esengwa libala ezate, ata na moni ye, neti na moni nanga mutu te, ye pe naseka te, akipaka na ye pe te. Abi moko mosusu pena na kei na mbeto ayebisinga ke non, ya ke la l'avant. Nga na yebisi nga na tikali nanga nalanda mwa ba prière, nde ka tolanda ba prière ba téléphone, sima na kende kolala. Abi la dana nde place wana makambo nyonso ebebaki. Abi la dana na tambola makolo na bana butu makolo. Na kota na chambre boy na mbeto nguma. Donc mobali na ngai aza nguma encercler nguma aningi ye, nguma azotala boy, ye pa azotala boy, nguma azoloba, ye pa azoloba, bazoseka. Na kotaka boy. Abi koka ozokima ni kobanga te. Nga moko alingi nga awa. Eyo nano yoka te ke bato bazaka na banguma, bato babokolaka banguma. Nga na bokolaka nga banguma na ngai. Nde nazaka boy na bokolaka banguma. Abi ata jour wana fête ezaki nguma na ngai. L'air bazwi na kende ko récupérer nguma na nga. Eza kaka même nguma. Yaka mama bina la musabana. Bolamuka. Oh, bon, na simba bana mama. Na babilambai. Biloko na ngai. Ba bijou na ngai. Nyonso ya ngai la danas na ba passeport. Etikala na bima na robe de nuit. Liputa moko ezaki ka pembeni wana kangi na zwa bana biloko na biso nyonso na bana na ngai bale. Deja moko banda kovanda mingi pa papa na ye. Naki na bana misato. Oya mosusu azaki pa papa na ye. To bima bana bazoba mama c'est quoi? Tozo kima lokwa maboma. Maman c'est quoi? Ti na téléphone nazaki na hote. Ezaki vers ba 23h. Mama butu tozo kima. Toyo kuta voiture noko elekani na selo kwa da kangisa ngo. Papa sunga ngai, mema ngai na nini ya ba police. Comme habite koma pa police. Quoi? Oh, na zara na babala boy. Oyebi ke ba police bazo se papa wana abokolaka banguma. Papa wana zaka na banguma. Yo ke no sani kuna. Abi ba police amundele ba oyebise ta ba pese adresse. Alobi na benga na nini na police. Ba pesi biso hotel moko batindi biso na hotel moko tolali na bana. Pongi ezalaki te. Téléphone na nga na tika. Abila danos na zonga na zwa eloko moko te. Na zongi zéro. Ba bijou na nga na misobelaka. Ba di donc tout zéro. Abi tango baye na hotel babimi ba kesu koyo na ndako pa ndako oyo atika cousine na ye bafutela. Abila kuna abi to beti lisolo ba police ba kei ba récupérer ngai passeport, apesi passeport nanga, apesi pe ba biloko musu muke ya bana nga kutu biloko wana to boya nazora ka passeport, apesi pe sac nanga na bande ko bomba ba bijou ba biloko nanga mike en tout cas apesaki. Mais ba biloko ebele muso ya ngai ya ba bilamba en tout cas tant ba yaki na bois kaki. Ti lelo na zonga lisusu kuna te. Jour abi na vandi otozo kene 5 ans. Na église na sili ke la pasteur. Lelo pe pasteur ango azeke sou malamu te. Église pe ekoma nango panzana. Abila donas na tika makambo ya ba prière. Tala na nzela ya prière.
place vie na ngai kenda osuka jour mosusu natinda moto akende na village wana akende kotala mobali wana balobi ke donc na nsima na ngai abimaka teka ndako wana ndako ezaka ya ye bateka ndako babi kota kenda nayeba te nabeta na facebook na ye ezala lisu te abi Facebook ne komba Facebook na ye telefone nazala nango etikalaka na bafoto nyonso etikalaka kuna natikala korécupérer yango te ntango mpe biloko na ngai yaka namonaka telefone te namonaka te bana nanga mpe batikalaka mpe banda kovanda wana bakanga ye mpe bafoto te donc natikalaka meme na trace ya foto na ye te abila danoise yango wana nayebi te me alobi na bande mpena kosambela ya solo me nayebi te mpo nini nakweyaki na makambo ya mystique boye nabombango bambula ebele me nalobi te fo nalamusa bandeko na nga conscience tellement bapaster yango bazosala kaka basambelaka kaka mwasi na ye mpe akomaka kosimba eglise baza kaka wana mwasi mpe akoma mama paster alobi non esalaka ngai pasi tala nzela bamemanga nakoma paster akoma kobeta monoko makambo boye solo bandeko likambo ebandaki na sala fete deja mystique ekotaki me mama ayikaki na mabondeli te eye kokende ntina ndako me azalaki ya nzambe bandeko soki biloko abongo ekomeli yo oza ya nzambe te okokufa okolamuka mpe na ntongo bakolamuka na ntongo boza te nguma meli yo esprit na yo epuis nayebisaki mama sambela makasi parceke osangisi nzoto na yo mwa bambula mpe ebele mpe bovandaki na mobali yango mwa ba 2 ans wana eza deja ebele mwa ba 9 mois fiançailles eza boke te bosangane na nzoto oembrase ye ye mpe embrasa yo bosala nyonso bosalaka wana me nzoka azalaki nguma azalaki moto ya mokili te motu nini yango ya mokili kamaradi no banguma balingaka yo na nzoto ozalaka no na banguma yango bandeko basi bino bato bozalaka presse ozwika mobali lelo olia ye kaka lelo alala yo kaka lelo bosala makambo nyonso lelo bokeba yango toyebisa bino bokeba bandeko na lisolo esuki wana ekesi ko na conseil ndenge bolingelaka la danoise pesa conseil na suka botala ndeko mwasi botala place ememi ye fo bonzambe memi moto azopesa libala yango il faut tala nanu banda na kotala eta ndame ya moto azopesa libala banda nanu kotala edame moto azopesa libala mona nanu ata yeba nanu vine eza nanu ndenge nini skotisa na moto wana mabondeli eza katika yo wana oyoki la danoise apesaka mabala oyo osambeli te otalisi nzambe te oyo kokomisa kombo tuna nano nzambe eske place nazokenda kozwa mpenza libala ya solo na kokuta na mobali vraiment oyo ya bien mobali oyo mpenza ke oyo aza na conscience aza na vie eza normal donc bokeba tala ndeko mwasi ti lelo santé na ye ezaka esu bien te akoma kobelabela depression esila te akende kozwa depression na ndako ya libala wana lelo ti lelo ere moko omona ke na bakotisake na bacentre bato okeo non problème na motu akoti kuna mosu 2 semaines bakomaka komela bakisi ya badepression azosambela lelo bandeko mpono okota na baproblème wana ezaka facile mais mpono bima ndeko na nga nde ezaka pasi soko so mikoteli na monde satanique bamemi yo soit par force soit par ignorance soit na volonté na yo moko okokota na yo mais kobima okobeta ba 30 ans okobeta ba 25 ans osambelaka kaka me omonaka changement te yango wana bosala attention bandeko na ngai tokomi na biso na suka vraiment beau s'abonner belé beau partager l'émission faut qu'on amsaka balinga conscience ko bomba ka lisolo pona yo moko te ozwi yango opesa o partager na bato ata 4 ata 5 ata 6 bato na pe ba partager pona ko lamsa ko se likambo boya mama epesinga engapela msinga conscience ngapela ko sunga bana nanga
na bino bato kopesa nga confiance la danoise na oluka libala boye na boye ekosunga biso ntango mobali azoya koluka mwasi epa na nga tokotie na bapriere epuis avant kutu mobali aya tozopesa deyake nzambe esunga bato oyo bakoya na site na biso bazala bato oyo bayebi yo bazala bato baza ba homme de valeur bazala bato baza na sens bazala basi oyo bazali basi ya valeur barute naza na besoin ya barute baya na site na ngai naza na besoin ya barute ngai moko Naomi toluka baboazi ya bien totravaille longo tozala ensemble mpona solitude normalement eza mabe mais soki solitude eza mabe kolinga tozwa mobali ya nyoka ozwa mobali ya nguma te ozwa mobali oyo akopesa yo respect mobali oyo akopesa yo sens ya vie mobali oyo okozwa vraiment esengo ya libala en tout cas bandeko na nga love bisika bizwi bino nzamba lola ayeba kobatela bo partager vidéo ekosala bien voilà quoi ekosala très très bien totala tokomi na combien de minutes oh déjà voilà donc bandeko na nga botikala malamu bisika biso bizwi bino gros bisous bye bye